Président Joe Biden azwaki maloba liboso ya Congrès ya États-Unis pona kolobela ndenge ekolo etamboli apameli mokonzi ya Russie na kotinda basoda na ye kosala bitumba na Ukraine pe komema mpasi na bato. Mokonzi ya États-Unis alobeli pe makasi masalami pona kolembisa mbano ya COVID-19. Basambeli pe bayinzinga ya François Beya mopesi toli ya lokumu ya Président Félix Tshisekedi pona mayematali bokengi bapameli lolenge bokangami boye bokokisi sika mikolo tukumi bale na motoba pe amonisa mikaka te na bazuzi. Lisanga na bango lisengi bokotisa mina likambo ya Président Félix Tshisekedi po azalaki mosungi na ye. Eside lingomba ya Martin Fayulu lipameli etumbu ya mibu zomi ya misala makasi ekatelami na bato zomi pona kobeta pe kozokisa mokeli mibeko ya mboka ya UDPS Bruno Kabangu. Eside elobi etumbu yango ezangi sembo pe ezali pona kobangisa balandi ba yango.